bana nzambe ezali awa. Bandeko balingami yankolo. Mbote na bino pe matondo na kati na bino. Bozali bongo na kati na chaîne na bino ya télévision. Oyo bolingaka mingi Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Ndeko ezo senga na yo osabone na kati na chaîne. Ezali gratuit. Ofele ndeko. Peko partager matin na biso, peko aimer nde pona kopusa chaîne ekende liboso. Balingami ezali ngai bongo molingami na bino ndeko na bino frère prophète Pembele Aziza. Nkolo atinda nga liboso na bino pona tososola, pona koteya, pona kolakisa, pona kopesa toli na makambo etali makambo molimo, makambo ya malamu. Na bomesano esengeli tozongisa matondi na mokonzi na biso po mobateli ya solo yende abateli biso yo na ngai. Yo mtozali na hôpital, ozana prison, wana voyage, ba maladi ya ndenge na ndenge, po ozana mikakatano. Kikate nzambe na lola amona yo. Amona yo nkolo amona yo. To bondeli ngai na yo. Nzambe mokonzi na nguya kumbama chanjolama netola pozali malamu. Na pamboli bana na yo bazo landa chaîne na yo no na mokola lolo ezali po na tolina na tina na yo. Ola tanga mo bimba lokola ba ola tekelamba. Ezala ngai te mesala nde yo. O bazana bopito, bazana ba prison, bazo matanga, bazo esika ndenge na ndenge. Loboko na yo ekamba moko na kati na tolele le pepe bango kimia. Parce que likambo na kimia bango babotemi na nguya na yo, babotemi na makila na nzoto, bazana mai na nzoto, bazana mopepe ezali ya yo, bazana mabele ezali ya yo na nzoto na bango. Ba element nyonso pe makili fani na nzoto na bango ezali ya yo. Moto moko te lo bazanga bilembo wana aya kotumisa bango soka zala bilembo na akotumisa bango ezala sans effet. Na ba pesi bana na maboko na yo pe na pamboli chaîne na yo pesa nga boyibi pe mayele matondo. Balinga bia bana na nzambe matin na biso zali na mokanda ya Masese, Ancien Testament, Masese de Proverbe chapitre 18 verset 13. Tozo kende na Masese toujours. Nde nzambe na nguya apesa boyibi. Na kotanga makomi na 4 na mokanda ya français. Natangi. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Maloba nankolo na 4 na bino. Nazotanga sikoma komi na mokanda ya Lingala. Natangi. Moto oyo apesaka eyano liboso ya koyoka likambo azali zoba pe amiyokisaka soni. Kolo ayeli bino mate na mokola lelo. Balingami teme na biso ya mokola lelo ezali pona nini omitiki boye. Pona nini omitiki boye. Komitika, komiboya. Nde teme na biso ya mokola lelo. Ko se négliger. Omitiki penza. Omikanisaka te. Balingami ya bana na nzambe nako senga na yo. Naso senga toujours. Pe nasoloba toujours. Boza epele ou bozolanda na kat na matea. Une centaine de personnes. Meko eme kaka. Au moins 10, 8, 5. Bandeko. Soki ba bozo eme te. Matea pe na kat na YouTube ako bloqué. Yan bozo mona bazo bloqué makamso. Ba mona neti to te ya makamosusu ya mobulu. Or ke epusaka. Que chaîne et que de liboso pe matea na bino. Ezate soko eme ndoko pesa na mbongo. Non. Ezaka ka musapi. Ko se déranger car na musapi. Peut-être aux autres à la télévision ou bien la portable éviter ce que vous évitez senga na banana à la portable a che aimé pe ko cha commentaire ata commentaire ya pamba bota la bino ba maté on na yombo la ni maté au sepeli commentaire zati ate loko mo poko makaka bolanda ka tsubo na direct bo cha na chat na zo ba na chat wana ebunga kana moma wana evanda ka 48 et 48 heures après ekolimo. Mais oyo etikala na kat na chaîne de ya wo très important bango panandelaka. Bosala likambo ko bandeko.
batoli oyo nazoloba bien mateya oyo ezotema chaque fois mateya esilaka babenga ngana tamso 3 4 5 personnes ki mateya lelo naza touché nango mateya yango nazosenga bo partager bo kabolela bandeko bo pesa yo komona mpona bato mais pesa kabolela bato yango wana nde na kati na bino merci na banzo osali yango surtout yo nasepelaka no to yo kuta ozangisaka te mpona koaime kombo na yo na kotanga yango te mpona kodéranger bato te mais vraiment umela na bolingo wana merci omonaka soki dimanche wana mateya eteyemi te omonaka pende esengo te mais mpona esalama esenga contribution na bino esenga soutien na bino makambo oyo nyonso bozomona mateya makambo nyonso eleka na makambo ebele mpo bomona yango na bakati na bilili bosoutenir eloko ya malamu basoutenaka yango même financièrement même matériellement même moralement nzambe apambola bino nasenga bino eloko te mais kanisa nanu moto oyo asala makambo oyo badémarche kende zonga bamontage babiloko anenene eza mosala bolakisa bolingo na ntina nango mpona eloko nyonso bamatisaka yango toza na budget moko te ndenge ezalaka bachaîne ya batelevizio minene basala budget moko mpona bainvestigation makambo anenene biso ezali te kaka na manœuvre toluka mpo toboyamba bamessage eza très important mpe ekotikala mpe bolandaka mateya mosusu oyo elekaleka na kati na chaîne na bino c'est très important balingami tokoti sikoyo na kati na mateya mpo na nini omitiki boye komitika elingi koloba nini komitika elingi koloba kose néglige kose délaisse komiboya sanke oyeba bato mingi bandeko mingi bazovivre mpe mabota mpe na bafamille bamitika bamiso bayebi bamiso bayebi te bamitiki base néglige yo moko buyoko milinga te linga yo moko donc linga nzoto na yo milinga yo moko linga oyo nyonso eza na kati na bomoi na yo bato mingi bamilingi te bamilingi lisusu te ko surtout na baperiode tokomi mpona bamakambo eleki makambo ya mokili ndenge ezotambola bamiso bamitika sika mateya oyo ezoya na batoli eleki baprofesie tolobaka batoli eza très important mpo bolinga babikula bino balobi oyo nde eza base mobimba yango nde mutu kosimba yo yango nde mutu kosoutenir yo mpo longo na makambo mabe mpe makambo malamu mpo obongisa mpe biloko mosusu yo oyebi te c'est très important partager mpe aimer nanu balingami tozwa na kati na mosala na makambo etali mosala so tozwi na kati na Genèse chapitre 31 verset 13 à 42 tokozwa tata oyo babengi Jacob azwi likanisi akende kobala wapi na mboka moko mosika mboka pa wapi ya noko na ye Laban noko na ye ndeko ya mama na ye na ntango na kala boyebi na ntango na kala bazali kobala na ndenge wana mpo te richesse ezalaka na kati na famille selon ndenge bible ekomi ntango akendeki kokutana na mwasi moko azotoka mai na pui moko boye mpona kolesa mpe babibwele na babibwele bamatiti makambo ndenge na ndenge mwasi yango nani Rachel aye kotuna ye eske oyebi ndako abi te wana nde papa na ngai abi yo nde amemi ye ti pa ya Laban ndenge basolaki wana mpe Jacob motema na ye esepelaki na Rachel na yembeli na makambo nyonso tu abi noko na ye mpona bala na ye kobala mpa na yo abi eza problème te neve donc problème ya te bandeko yo poni nani oyo naponi Rachel aponi Rachel mais sikoyo eza ndenge nini bambongo libala na biloko libala badote abi te noko naza na dote ya kopesa te sikoyo boye mais nalingi nasala mosala mpa na yo 7 ans na mosala kofutanga te mbongo wana nde ekendaka na dote noko abi d'accord ça tombe bien Jacob asala pa Laban akomisa ye boye akomisa esclave Jacob asalaka na tongo ti pokwa alemba te et puis baexige soki nyama bungi o lion ya kolia nyama to ya kolia bameme bebwele ebele soki moko abungi na mutu na ye
Et puis Jacob a ça musala oyaki au bandali na tongo au pe marate ti au bandali 6 heures ti ba 23 tatam su minuit au sala la kaka au lamri na tongo ndengwa na kaka lifuta mbonga malonga te nakolo bake exemple musala salaka exemple musala mo fu ba fute $100 ou bien ba fute $500 mais la bana akoma ba fute $10 $20 na musala wana ya pasi ko nyoko la moninga ko sala moninga pasi makamane na ningi likolo ni koka po alinga bala mais Jacob o milingite milingati o mona ke musala wezo sala eza musala pasi ba comme monsieur esclave muzo continuer ka ko sala musala wana ya mate ya lelo e tolo lelo eli o milinga pona nini o mitiki boye o mitiki boye ozo comprendre que esika awe yali e ya mubulu santé nanga ekobeba kolia na yo pe mubulu kolala na yo pe mubulu makambo nyonso to ekomi kaka mubulu na mubulu mozo ko comprendre te bandeko mateya oyo ye batu mingi bamilingi te na kati na mboka oyo batu mingi bakoma kosala mosala sans repos asalaka de lundi au dimanche akendaka 6 heures azonga 23 heures na ndako yo mama oboti bana to yo papa mosala nde papa mosala nde mama ambo omilingi te ozokomitika osali mosala wana okomona ta mosu bana baliaka malonga te olambela bana mbangu parce que lobi ozala mosala moko bandaka na 5 heures olamuki déjà 6 heures faut comme na mosala wana obeti ménage papa ti 12 heures ozozonga ta mosu ozongi na ndako papa oke mosala mosusu bandaka na 13 heures ti 16 heures aussi 6 à 16 heures obeti mosala mosusu obandaka soki 18 heures ti 22 heures un mois peut-être ça va poser le cas moko boy mobetango 1 an 2 ans yo okoka omitiki sans se rendre compte que ba problème ezo yela bato kakao sans effet eza ba conspiration eza ba attaque ngai eza neli ba bwakile ba malade yo mokonde omitiki yo mokonde ozoko yiba te ndenge nini okoko tambola na kati na vie ozo soigner vie na yo te balingami e na ndeko moko mo na Paris 16e na kata Paris Mamadou malien asalaka mosala donc akoto ba mbongo ya ndenge na ndenge asala bo repos eza teko mokolo mosusu azosala ménage na kati na école baningani bazosala ménage ya azosala basali mosusu siko ngongo ekoki 18 heures 19 heures ekoki bato bazonga sikoyo na bandako bazozela ye aya nde bakutana na bureau oyo balataka bachangeaka bilamba nango balata azoya te baluka azoya te bake koluka bakuta moto asakweyaki na bale na ye na kombo na ye na serpillere na ye asakweyaki babenga bapompe bareanime boyo moto aza sute moto akufi nini tension c'est mati bandeko tango yo ozosala mosala sans que se reposer ebendaka tension ekobendelo mpe diabète ekobendelo baner makambo nena parce que fatigue okoakize bafatigue mpo na nini bozokomitika boye bandeko likolo ya mosala ozomonaki likambo oyo moye te mpo na nini o nasala économie mosala économie ndeko bone milingati yo salaka mbongo ozosala otiaka mbongo wapi ozosala penza ozosala tongo tipoka beta boy me kolia na yo mabe alalaka na sardine aliaka biloko mwa mikemike likayabu na kwanga mpona nini économie mpona nini omitiki boyeko économie bamosusu na kati na ndako na bango bana baliaka mabe ya buru ezalaka te bana baliaka so ndini bapate lelo mpona asala économie nasomba motuka économie nini nasomba ndako économie nini nazokende afrique milingako tala ndeko ndenge akufi nyonso ye azoprepare mpona mali ekomi mpona bato mosusu tala ndeko jacob amilingi te epuis ntango abeti 7 ans wana na boye na pasi abala mwasi yango sikoyo boye papa ngo là-bas a changé mwasi ake ko balese leya na kuita se ya kuita ala mukaboyi amona mwasi mosusu abi
7 ans abeti mais moi na yegi eza Rachel papa lui non biso na mboka na biso yaya mutabara liboso le kabara liboso te donc les yana na balité donc Rachel ko balate mais libuta on a yego yibisa nga makambo te il fallait expliquer nga on no soko lingi ozo sur Rachel faut beta sous 7 ans donc 14 ko ndeko Jacob alingi pe kaka ko abala Rachel akoma na bango mibale siko bakomi bombanda leki na kulutu milinga te milinga okomona pe osalaka mbongo salaka me kolata na yo mobulu kolata no mabe kolia no mabe kolala no mabe santé mabe entretenaka nso to okoma neti mutu moko okoma neti obeli liboma milinga ko mpona nini ozokometika boye ko papa mama milinga te talaka na nzoto na yo kendaka ntango mitalaka oyebaka ndenge ozalaki mibongisa nano ko nde toli oyo toye nango na mokolo ya lelo yango mpe na toli ya lelo oyo ezoloba te ndeko nzambe asali moto akeli moto apesi moto maboko na makolo mpe na mayele milinga kaka yoka esprit ya mandian esprit kaka ya kifeneya bisengasenga elika kaka na kati na bato milinga nani te omi respecte nani miyeba te non pourquoi se négliger boye okomaka bisengasenga mandia makambo nene olingi kosala te kende kosala olingi kosala te kende boye olingi kosala te et puis okoma kaka boyo vie soki yo te biso mobulu ye nde nzambe yo nde moto ozosala biso tozala soki yo te biso mobulu yaza nzambe te non milinga faut se respecter o milinga koko défendre na kati na bato te koluka kati na bato te boni boye ko makomi na kati na Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 ezoloba nini osali te okolia te Thessaloniciens chapitre 3 osali te okolia te mpe toyekola na école na récitation les laboureurs et ses enfants travaillez, prenez de la peine so osalité olia petit yo lingi kosala te milinga te mais se respecter kaka non omoni bible elobi prier sans cesse non bible eza na bacode ezali nde travailler sans cesse pour prier sans cesse, bozo ke de bangengenge, bo ke de bangomba, ba jeune ya 100 jours, ba nini, et là on est changé dans mboka. Échanger bino. Mais ba mboka oyo bazo travailler sans cesse. Bino bozo prier sans cesse, ba travailler sans cesse. Bota la Dubaï. Ezalaki ni désert. Zeloko, zeloté. Mais tala pour travailler sans cesse, nenge ba changer Dubaï. Yo comme ko lula Dubaï comme que de vacances na kati na Dubaï comme que de bakama de Dubaï na ba place ba maye ya kite ba ti ba piscine ba tene pona bato ba sala kinde ba milingaki ba lingi mboka na bango ba milingi ko ba mitika kite ba tombola ki mboka na bango lelo komi mukili mo bozo sebla milinga bo milinga congolais angolaise Congolais, Brazzaville, Congolais, Kinshasa, Centrafricain, Camerounais, milinga ko soko milingi ko linga pe mboka na yo ko milinga yo moko. Bolo ko soko mitika boy. Bolinga to diembela na bamboka bato to komisa bamboka bato mais bino moko. Bo milinga te. Kaka wa prier sans cesse. Oko prier ko yo prier sans cesse. So sala prier sans cesse. O so sala on. Prier sans cesse lingo bani. Mukebe ko lié, au bon délai, otamina nzela, au bon délai, kasi sans cesse. Yo zora ta ya repoté, o zora ta moté ko kebo, ka sans cesse. O la rate, c'est travailler. Boni, ce que tu as dans Genèse 46 verset 29 à 34. P2 ko zo susu. Genèse chapitre 47 verset 1 à 6. Joseph azara bandeko na ye batekaka ye na Égypte selon la Bible. Nenga kendaka na kati na Égypte wana Joseph ayi kokoma premier ministre. Bandeko na ye o batekaka ye pasi na nzala yeli bango ba yesiko fo baya koluka ndeko na bango po baya po pasi po na bibule na bango na bazaki ba élever ba boko na ba bête ba meme ba nini ba matiti ezaki kozanga po baya kolia ba ye komona ndeko na bango
que toro biso de aller à Mobulu. Ndeko na banga ministre. Mais le bac n'a pas pourquoi le bac n'a pas monté bon. Ngana ministre bokanga maboko bovana na bino. Non. Abiso banga bino boye awa faut beau travailler. Ngana ko kutisa bino na pharaon. Mais à coder, à préparer bandeko na ye, à préparer la biso bango tala. Soki bokuta na ye. Bolo baki biso to ye awa to za ba élever. Tu veux senga ba bele poto boko le banyama biso ba nyama biso ba kufa ya to ye refuge pa na bino. To koma ba réfugié. Ma coder bango salbi mais soki ma bele bolo baka bo yebisa pharaon apesi bino ba bele ya Goshen. Abeso apesi bino ba bele ya Goshen wana nde ma bele malamu. Oyo ma bele muso tireli za abomination za na malédiction bo pona ngote. Yoka ndenga préparer bandeko na ye. Ayebisi bango ne wana soki pharaon atuni bino bolo baka o ngana ayebisi bino boyoki. Toyoki. Pe Joseph a pu présenter bandeko na ye et pas ya pharaon. Pharaon bi Joseph nga za likambo lo bate. Yo nde mtu za premier ministre yo mtu tara makambo onyosto. Mais na kat na bandeko na yo na yoki ki ba élever. Ponela ngai quelque bandeko oyo bazale makasi o bako boko langa pen na biboilo ya ngai. Mais na yoki balobi ko mabele bakele fana na Goshen. Abi premier yate na pesi bino mabele ya Goshen bokele bokola Goshen wana bokele bokola ba nyama na bino kuna. Pona nini? Ndeko a préparer ki déjà bango. Ba pesi bango pika le même mabele pe pharaon parle bien bango kaka. Et puis il y a pour les babi non premier yate bandeko nanga baza batamsa ba bosser ba travaillaka ba osunga. Ndeko. Mais pourquoi Pharaon andimaki amona andimaki po ba bosser bandimaki po ba bosser po ba travailler so ba yaki kako ba réfugié ba kanga maboko ba lia na kati na maboko esa nga ndima bango. Et puis Joseph ayi ko ndima bango mais aza ministre pourquoi le baki teke bon kanga bino maboko bo vendre na bino po ngala na ministre na PDG bo ki pe na bino te nga bo mando sana simalanga. C'est ça les problèmes bo milinga yonde kopo oza PDG yo po ya poto okoma na poto yo to po oza ministre yo po za député to nini olingi ka famille dépendre na yo milinga te papa okoma na journée mususu to na maman o krate milinga aider bato coacher bato zana coach bato pesa bato vie la tesa bato ndenge ba loba kambisi ndenge ba peshaka ke bato ba bana ko dépendre na mingi ba milingi te alingi ka bandeko nyoso ba yaka kaka soki vacances ba ye pa na ye ya bimisaka azo pesa soki bata poto bata kisasa ba bengi ya bimisaka pesa jour muso komo loba bata kisasa pe baliko semba to mais est-ce que yo nego yo yana poto bengi ça combien déjà obengisa combien de personnes il fallait bengi ça quelques membres pona ba famille bazana 5 4 10 bazana problème te sur les kambo yaye ba souci soutenaka les camos je sais 500 le quoi bah ça 10 bah tu as 50 euros to 50 $50 et coquille mais yo za yo moko ma camos 500 on paie ça 500 parce que za yo moko yo mo o milingite yo mo milingite o léger tacheté milingate pour nous au mitika boy o comment le comment a léger tâche bah me sope o bengi ça bandeko mais ba linko soutenir yeti ata likambo yeko to batalisi mo Congo bona nini boso ko bitika boy Joseph aponaki Joseph baza ba travailleur ba batamakasi ba bosser ba courager ba mandiate ba bisenga sengate kaka batu mususu baza na Afrique yo za na Afrique batu mususu baza na Afrique pe o bengi boy petit frère Mobulu o kepe beaucoup $100 200 pe 300 pe a foutu au comme un aéroport ma bagage sur cocateur lui fait combien $500 a bimisi $150 a foutu au Cameroun pour la nini c'est un bosseur pour la nini ami lingi a lingi a dépendre na batu te fois luka a luka pour ça mo bada bota même mutu ba pesi capacité ba pesi force donc na carte na biso lingo le baté na carte na biso oyo ne yonde muto ça ba possibilité makamanene sunga coacher bato donc coacher bato donc laxi bato ba nzela makamanene nenge pote et alléger tâche pote to kende les bosso pote to progresser les bosso tika ko kamata makambo yo moko tika ko mela kat na yo moko awa makomi awa lelo yo
mateya lelo ne tolia lelo zolobela mosala na mosala pe elekata eleki oui toboyi te yo ozosala lia te olingi kolia te lata olingi kolata te mbongo ozobombela ngo nini bongo ozokokufi ozokomitika kaka baéconomie omoni baéconomie oui toboyi te économie mais yo moko tala santé ndenge ekomi yo ozodépendre mpa na bato ozowela mpo na bato ona mpo na bato yo ozowela wana bamandia wana bakoma basaper na mbongo yo ozopesa bango bakoma bacoureur jipon bakoma bata masanga mpo na nini yo okoma osalela bango bansalela c'est ça mi ozokomitika yo mo ozokomitika me bato yo ozobundela nzoto ozonyokomela na kati na nzoto bamisusu kutu baokipe yo te baotala to baoseka yo jour peu mingi bakende afrique baseka bango okomi na afrique balobi obi ye vie na bino neti awuti poto te ya wuti venezuela obi wepe awuti poto aza nani afana na allemagne mona poto mpona nini omitika omipesa ose négligea mpona bato yo okozwa autorité ya bato yo okozwa mikumba ya bato yo nzambe omitika mpona kobunda na kati na bato bakoma oseka na yo moko elateli na yo ntango okoma vie na yo azoyama oyo chaussure ya sécurité oyo eza bachaussure ya mosala yo mpe olati yango kuna na kisasa okasaki ke yo to na ngola na lwanda okasaki ke bato okoki kokuta kuna bato babeta bakabelo ya kabelo yo so basangisa okoki kuta ngo bana nyonso ya kisasa wana baojana wana na bakabelo na bango ko okamo lui yo moko tali na oyo uta na poto okasaki koprouve bato mibongisa te toboyi te mateya lelo tolia na yo eyete ke oboya bato mais yo moko nano omitali nano ozobela yo moko olataka bien te yo moko okoma soki ndenge nini omitika omibwaka mpenza non mateya lelo ye kolamusa yo ose néglige trop baproblème nini nango azanga baproblème te sanko oyeba soki oyebaka te lelo oyo mateya yo kolamusa yo oyeba olamuka parce que omitiki mpenza omiti pourquoi omitiki boye pourquoi soki omiyeba te baloba te so balobi na yo ke non mon frère ndenge yo okotomboki non te siko tozwani na kati na bacouple na mabala tozwa likambo etali libala na bacouple mabala mingi bamitika mwasi amitika mobali amitika me mosusu ezali problème ya nani yo moko milingi te milinga ko papa milinga tozwa neti na kati na juge verset 1 à 29 un lévite serviteur de Dieu basali na nzambe pe ebele bamitika mpona nini o mpona zoluka elongi ya nzambe non un lévite serviteur de Dieu lévite oyo serviteur de Dieu ayebi ser mwana mwasi ndeko mwasi ndumba asalaki ndumba me ye alinga ye kaka abala ye bayebisi ye pe bien ke serviteur de Dieu mwana mwasi aza ndumba soko bali eza mobulu mimi linga te papa olingi okomitisa na problème bopwani ye alingi kaka abali mwasi yango abali ndumba na ye ntango yo obali ndumba fo ndimaki ndumba mwasi na yo parce kasala na ndumba abali mwasi kobala bali mwasi kaka lokola ye moko ake kokuta mwasi na ye naki ndumba en flagrant délit na mobali na ndenga mabe ye moko tanga mwasi pas comprendre que non mobali amoninga donc c'est que le corps mobali amoninga et c'est fini aolinga nga sute ndeko mwasi ye moko pe amonika ke moyen te ye moko akangi bisaka na ye abe nga na kenanga pa bapara nanga na kenanga parce que so kanginga donc akipe na yesu mobali moto pour déjà que mwasi asali ne wana ana bolingo na yote ana amour na yote donc bolingo zate donc ana sentiment na yote po asali ngo azane na sentiment na yote ndeko mwasi akena ye bandeko ndeko mwasi wana akei ake kuna ake kofanda 4 mois papa bapara na ye serviteur de Dieu lévite wana mutema kaka mwasi na ye kaka nzele nanga kaka nzele milinga kote papa mwasi asaliki ndumba na kati na misu na yo asali po milinga papa po nizo komitika boy yo mwasi nanga kaka ye moko kamata sima nzela kende na kati na mboka ya mwasi yango afanda akikuta bapara na ye
Moi, c'est pas abondeliété. Moi, c'est pas quelqu'un qui pas ébiqué. Oh non, ne vous moi, moi, c'est pas bien. Ah, ça, il y a oh non, il y a un problème. Bon, on a l'imbécile dans la comme on veut appeler une selle. N'a pas la tête, va pongi, ça peut la calmer. Donc, il faut zonga kaka. Moi, ça comme bon, na zonga kaka bon. Pour moi, ça coûte comme moi ébiqué. Bon, voilà. Ba zongi nanzela. Ko zonga ba zonga nanzela. Oyebi ya mutu ya zala kadijela ba malchance azala na kindumba ana bondoki na kat na nzoto na ye akana ba demo na kat na nzoto na ye ba demo pe ilanda ka ba kambwana nzoto ya mwasho ne kuma lokola ema oyebi ya paro ema soko chibo ekangi sete ekangi bo finite ekangi épingle donc ma beni so ya kuma lokola ema bazo ya ba komi na mboka moko boye kokoma komi kana kat na mboka na oh tolala nana na kati na mboka oyo tata moko azaki wana apesi bango ndako balala na butu kaka lokola kaka moto aza na balibabe na ye ya kindumba babrigand donc bato oyo bamela toloba kaka bato bamelaka bamakaya makasi donc bakuluna baye na butu nombre ebele oh non baye pa kolo ndako wana oh non bato moko bakotaki awa bakotaki bango mibale toza na besoin mwasi wana oh bozala na besoin mwasi wana oh non toza na besoin na ye abipo nino biso fo to violer to bimana ye bino bate bele ono biso fo to violer mais bate bele abi te biso to ko bimana ye kaka papa na bino non bango bazo bapaya bazo leka na bango soki ndengwana ngana na mwana na nga ya vierge boka mata mwana nga bite to na besoin mwana note to ya tina te to aka ka wana bomoni makamba ondeza bomoni donc mabe e bendi mabe ba violer mwana mwasi wana ba violer mwasi na ye moko mobali ba juye ba bimisier ba violer mobali na yazo mona ba violer tellement ba jake belé trop mwasi kao na kao wana ndeko aju mwasi yango kaka na ndeke ba violer wana donc be fait oyo salaka ezolanda ezomonana ndeko azomonana mais ndeko azo comprendre te azo komitika kaka aju mwasi atie likola ya chamon ya charrette na cheval bazongene na mboka na bango na mboka na ye kokoma komi na mboka na ye ale mutu ebaluki donc incompréhension côté na kati na mutu allez a déprimé dépression saliye ala laissé moi na likola mesa azumbeli oyo bakatelaka o ba boucher bazana ngo bakatelaka ba viande akata mwasi ta 12 beteni akange na beteni saki 12 akabule na tribu moko na tribu bazwa basaki wana ba tribu wana batala boye mais oyo nini tout le monde ba partir nzoto ba yogo non ndeko wana ya levite ba velaki mwasi na ye na kanda na yango krake abomi mwasi yango kati na mke bana ba volago ba kuluna ba yana mboka wana ba bebo bola kisa biso ba kuluna wana fo ba futa likambo ba tamboka wana pe ba boyi na bango tamba boyi na bango trouble ba mboka ndenge na ndenge ba mboka na ndenge trouble batu ba sila batu ba kufa de kolo ya moto oya milingi te ba yebisi yo ke mwasa za ndumba bazo yebisi yo ke nzela zo kende libalo yo zo kende za nzela ya mabe muyo milingi te bone obi tiki kaka soki yo lingi mwasa ndumba ndima pe ba pasi ndima pe ba menyoko ndima pe nyoso soko lingi mwasi to mobali ya moyibi ndima pe ba confusion ba yiba yo na ayiba yo na makamane na nenge ondimi mwasi ya bitumba mwasi ya molangwa screw ya lokuta to mobali ya molangwa screw ya lokuta ndima bakosa yo mais eloko nini siko yo zo komitika parce que yo moko mutu milingaki mutu siko ya komaneti mutu asu matanga mutu akoma lokwa mutu azo ba problème mutu lokola koma lokola mutu siko nene mais yo moko milingite yo moko batu mingi bazako lela eza ba pasi pour ba metikaki pour ba milingite pour ba se négliger yango bazo payer ba pasi na bango mais siko ozo lela problème o koti souci ya nini mobulu ba problème ekui mutu akoti souci okondi obeli ba tension ba stoma okomi bilobela pe obosani omibosani faute ya nani batu mingi
okomona kaka amitika amila takate so teli mabena buzo banemo yimo ka kana bala nini o mon cher ngai basi moi sona makamba sala nga moi me oyeba ka to yeba te omona ka to mona ka te pona nini olingo yo ka to lena nzambe te eloko nyoso zo mona ngo eza mabe yo lingo bongisa yo za nzambe yo ko changer ngo ozo mona de kameli est en face mais pourquoi bandeko mingi bamitiki bamiso pona nini divorce po baboya nini na mobali aboyiye abakabwani to mwasi na mwasi aboya na mobali amitika ndeko lata souci ndeko akoma so ndenge nini akoma niti bilobela baka papa mama yo komitika na muto akena bisengo na ye esimbite sala vie na yo hein. Fais ta vie. Fais ta vie. Sala ya yo vie. Tala ne mokomi. Bato pe baye ko reprocher baye ko baloba te. Mi tala kitala ko. Pour nous ko mitika boy. Hein mon frère. Ndako frère comme salité poussière. Donc ma meuble ko donc ezaka place ya tambola moto koza moi bien na mesa pa ya maboko poussière ba télé poussière maka ndako nous ndo ba toile d'araignée maka manene donc ndako comme die moka comme mais c'est un problème. Tu es malade ou quoi? Pourquoi je komitika mateya oyo soko za malade soko o mitika mateya oyo ye po la mosa peut télé misayo o zonga penza place yo zalaki hein zonga penza ko oh mobali wana yo zotela motema akena ye tika kenda ye ke sala vina ye yo sala vina yo okoma kaka boyo banda bakabwana na mwasi wana ndenga koma banda mwasi wana bakabwana mbali wana mama yo kanga talanga bien nana nga yebisaki yo kozala mabe oaki toko mama oaki toko tala nzoto na yo mais yo moko zo ko se négliger yo moko zo komitika yo moko zo s'abandonner ou se négliger. Ne te néglige pas. Yoka na toni na kopesa yo. Soko kabwana na mobali. Yoka soko kabwana na mobali. Et sengeli mobali wana ayoka ayo na sango. Ki mwasi vie. Obi tukuta na mumi no wana mumi wapi? Oyo bo to kabwana vie. Bo kabwana mumi kitoko boye. Oh. Petit kito abi vie. Na mona mumi wana bo ta danser. Obike mumi wana mona ya kuma ko memakara et puis na moni na Mercedes na volant mobali wana ako susu mukata bi ata mono ka bi beti rien ata ako susu muka ayuko pena tsabi ye vlenzele de wana yote abi ata ke yo tuna yango akomi kitoko ndeni mais sikoyo bayo kaka ke non ye mais mumi no wana mumi yango bebe ndenga koma penza ne ya yo na ibisaka bino petit bisote na ibisaka ko beba penza non et singli mama soko kabwana mobali changer ko bongisa nzoto penza ko ezaka te potela toni mwindo yo zanango na mafuta ezali so moni ba mafuta zo simba to zoka mafuta mbila obacha mungu atena kali mafuta mbila biso kala ba mama na biso kala ba manina biso kala mafuta mbila kaka ko papa na zongela ko yo muni bongisa nzoto na yo omitiki bo pa nini ko okoma kaka wololo oui oyeke na kata fête pela malgré que bo kabona pela ozoma pela que oui moi c'est présentable boss que ne ko bosser penza donc changer nzoto kota salon de coiffure bongisa nzoto na yo bongisa suki na yo bongisa elate na yo bongisa nzoto santé na yo kokufa po na mobali te ko bebisa nzoto po na mobali te komitika po na mobali te frère komitika po na mwasi te ko bebisa po na mwasi te okoma oya ba feti muso frère akoma oya ba chaussures à sécurité akoma oya pantalon sur ndenge mais okoma bo désordre de wuti wapi po na nini po kabwana ki mais non omitiki po na nini bayiba ye mbongo bayiba ye ba marchandise bayiba ka ye bilamba yango amitika na ye vie suki wana te vie se renouvelle à jour et jour. Koute ko peso makase otambola.
Omitika pona nini? Okufela papa, okufela mama, okufela mwana. Omitika pona nini? Okufela mwasi, okufela mwana. Mama omitika pona nini? Okufela mobali. Asa kufi ngonge koki o ya matanga na ya mawe ezalaka 40 jours ekoki o etikali sikoyo fo sala vie o ya yo po yo tikali sikoyo susi ozo lata po olanda ye to sala nini. Non, oui, olingaki ye mingi bozalaki mingi, mais eza destin nzambe sing ngwana ngonga de koki akenda ki sika yo muto tikali fo o refaire vie na yo. Pour refaire vie, papa, refais ta vie. S'il te plaît, on a besoin de toi. Maman, refais la vie. On a besoin de toi. Il est parti, tout comme yo, mais qu'on l'a tangoté pour na operdaka mwana, pour operdaka ne omitika na kat na nzoto, omitika na makambo nyostu. Lamuka, réveille-toi. Bongisa. Bongisa nsotoko. Bandeko na bandako mususu ba mama mususu ba mama mususu mama mwasi aza frère na kati na ndako tongo etani kaka bilamba oyo lalaki ba pyjama yango no lambeli yango zokota na douche zobima kaka yangwana malgo sukulaki elamba moko bilamba oyo ebele ozana ndako bombela kango nini ozalaka ba fête pe yaka rare surtout bato bazona poto na ba hiver wana yo bana bima okende wapi. Mais beta mon zele pour la mobile na yo. Moko pensa ta liputa ta okanga mpenda ke liputa mususu okanga na mutu mais ozolamba ozomona keneti mobile chéri ngo kende wapi. Non kende mitika te. O mitika o de lesa mobile no abimaka. Akeki sasa ke kukuta na babojana. A comparer na yo ndenge yo mitika na katandako. Olongola pe ba charisme na kati na ndako, olongola ba câlin na kati na ndako, olongola makambo so mitika na yo kaka po yo ovandela libala pa libala ne umele libala kaleza la te. Libala ya kaleza la te, libala nyoso ezala ya sika, fo komisa ya sika, so komisa ya kala, otika o abandona makambo ebele. Mobali no ya ko découvrir biloko mosusu. Na landaki interview ya bano bozo benga ba ujana. Makambo bazo loba na kisasa. Bana bazo banini ba mama abi tozo sunga bango nde po bakoka su makambo te po ba négliger me bali na ba papa wana ba lelela mo bala ya lokola mwana ta lelela biso siko tozo bango po to sala bango bazala bazo biso mabete po bango ba négliger na bango c'est pas ça bano ya bino ba leko ya bino ba bana loba na bino makamane non pas nini bomitiki bozo ba responsabilité bomitiki Pour ne komitika boyko tana ndako na yo olamuki na suki ba sala kate avo sala ka suki ba bonga sata suki to ba défriser ka suki na to sala monini fose la ka fête ko yana na juillet siko tamso to ça siko ne do loba awa to ça na mars siko yo c'est la fête il y a novembre tinde ko bonga suki na novembre au quand ça suki na novembre quand ça ka suki na yo elonge bendani mwana na yo maquillage na kat na ndako ozo sala ta ya exagéré mais na kat na ndako na yo binto mo bozo teka ba mibali na bino bato mosusu pona ne komitika ko s'abandonner yo ka so komi koko azate okomi mama azate ona ba âge na komi âge nini yo komi na âge nini lo bana âge nini o mona ba koko ba mindelete azo kena c'était né du coco mais akena wenze azo sombali pa la boulangerie mais rouge à lèvres zaliko na maquillage ametikite mais yo ce kozo komitika na âge yo komi nini boyo katoli enfin répondre yo katoli toli oyo et la mosayo et telemisayo et peso boyebi bato mingi bazo ko perdre na kat na bandako na makambo belé na kat na bandako bosala souté ndenge mo pena ba frère mususu donc net kutu donc pour ça la carte bolingo ya malamu bolingo bana fo akelinga mwasa ya sika na libanda ke shirasika ako lakse bolingo ya sika bongo uzakane na kata ndako ya sayi bolingo nuna kate
Mais maman, bah, jour, je suis bloqué, maman, mais jour, je suis bloqué dans un restaurant. Vous savez, chérie, tu prépares pas aujourd'hui, on va partir au restaurant, manger. Ah! Naïbi, bah, je suis bazar, chérie, je suis au restaurant, combien? Non, mais, on va payer 30 euros. Eh, bon, voilà, on a reçu un sac à semoule, on a reçu un macaïa. Non, mais dans mon moment, il faut vivre. Eh! Ah! Faut qu'on fasse, mais nous sommes à calculer, on a même pas donc, quelle fête pour lui ou quelle fête bon même l'unité bon ça bon l'unité je comme bala comment qu'elle va fête yemo quoi comment qu'elle matanga yemo ko okozanga ye ozo komitika bopani oh j'espère que ce qu'ils ont fait mon bala pas pour le comme peut y aller sika pour lata ah on lui appelle moi ça n'a pas présentable pour nous okotika bo yomo kozo et puis va faire rebelle à lata danger à lata biloko ma casse mais moi ça n'a et le côté moi ce n'est qu'à rendre moi ce n'est pas abunda na yimo ba wenze aluka mo ba sac ya wenze ba 5 euros ba 10 euros pour essayer moi bientôt boy te que faut so ba sac ya cher ya makas mais yo ce ko bilambo yo zola ta prix na boza combien tala yo ensemble ya yo jiwana yo lati wala su ya dolce kabana tant total mo de la pantalon moko pantalon kaka ya na 1120 euros costume 1800 combien bon ce ko mo bombe ya moi na yo même quand tu as super ressemblabilité, super ça combien? Est-ce que super ça 50 euros? Bon, ça? Aux autres tika, moi, c'est aux autres tika, et puis, il y a des bananes qui partent, bananes donc, balia bien, t'es d'accord, n'ak bana, donc, n'ak moko, donc, so, y n'ak moko, tanaka, koto, donc, y n'ak moko, y kuta koto, sani, koto ballon, koto nino poubelle, koto, n'ak moko, désordre, au côté kat nakat na cuisine, wagwa, tala, bampese. Obi batu musu baboya ko lia na kata bandaka batu po akelega so maboko ka na kujina yukuta banzungu ba salite ba de tanga yebo lia te habité j'ai pas faim na buto lia aboyi déjà pour ninga yoko kutela ndako na yo hein même toilette ya yo ba musu toilette ka ya pa ba toilette essaye ruya toilette kuma so ndenge bongisa pour nous ko metika boy hein oza mutu te ezaka te po ozala bien fou ozana bambongo ebele ozamuta mbongo non oza capable bongisa ndako na yo omitiki mingi na église kaka ba prière muta mitika pona nene o ba prière serviteur de Dieu atika ndako na ye abandonna ndako na ye serviteur de akipasu makamanda ko pona nene makambo église lata ye na mutu oh ba yibisi yo ndona omitika omonika ka pona na prière donc akipa bana na ye moko kutu alobela bangote atala ba devoir na bangote bana ne mokutu a servir bangote bana no kutu donc ya ki paraka bandimi yo église o mitiki nzamba osepela na yo te banana na ndako na yo pona nene na kende ko teya pona nene ndako ne moko abandonné ndako ne moko atika serviteur de Dieu pona katataka mandefa pamba ta kofira pamba mubulu pona nene ba jeûne les cas ba prière les cas o prier sans cesse nzamba mdaibisi yo ni wana o mitiki okukufa ba tension payé aller après ba tension yé là la kapongité ba serviteur de Dieu ba toujours ba problème aucun der musala o bani musala tongo tipo ti samedi sali dimanche au permis to yé une église o yembeli nzambo zongi betango 2 ans 5 ans yo koka nzambe mutindi yo pona nzamba usala nzamba usala etikani boni boyiko boni nzamba usala ndeni. Après, attends, pas sur ya, oh non, faut ça la attaque, et ça va combat, ou ça va combat, et ça va conspiration, va conspirer, yote, yondo moko mitika, zongela ba makamna, zongela vina, yoko zongela pena, frère, donc zongela pena de zota, attends, ça bilambe beleta moi costume, moi chemise ko, elle moko peut repasser, ngo biso de bona va faire de saka, on appelle que va faire, écoute, va faire yakala, et ça ya makala, on appelle que faire makala, abongisa mo ko faire na ye, moi papa jajer, vieux moi parfait, moi bien. Même ta parfum au somba te ka économie mbongo yo sala ko et puis au sala mais somba 5 yo quelque chose wana nyo et ça raté on ça va découvrir kaka mais mo sala yo banda ko sala bata nengo yo ba sala na tebe et puis tout na quelque chose exacté azaka na ba problème ba nyongo si la raté makambo si la raté ya ka ba problème mi bongisa ko mais yo mo m'équiper nante mi tala nan ko kolia mabe ba magdo wana toke le leta magdo magdo wana bebe sambonga pam yusko yo lingini
aosomba sardine boîte à sardine atie pilipili na mopanzi na semoule ale asisi ke papa okufa kotika yango mpona omitiki ose négligé botiki bacouple na bino botiki bandako na bino bamiso bamitika mpona nini ana classe atangaka azotanga o kotanga bacour eleki tro akoma neti akoma salite akoma ndenge nini akoma kolata est ce que bato bayaka na kati na classe omona bango nyonso bayaka na kati ya classe bazaka lokola yo mpona nini mpo yo moto azotanga yo nde moto kosilisa économie ya monde moto aza na gêne mais costume a bien chemise a bien oyeme oza na gêne bato bazoyeba pete bamona nini toliaki bien oya na bagene ta biso ya emo moto mpa ayebi te propre parfum mpe ta biso solo moko ya bien ata parfum ebele te somba ta moko sombela ta mwasi na yo ta yo moko ya moko omitika na yo kaka omitika na yo kaka elati nini okoma mobulu na kati na feti nde bato nyonso yo omonaka te na kati na feti ntango okendaka otalaka te ta bato nde bazokota nalobi teke bokoka na bato wana mais obi nzoto ya motuko edepandaka na bilamba ya talo te mais corpulence ya motu nzoto ya motu okola te lamba ya moins cher mais soko lati yango ezio na kati na nzoto ebimi lokola bato bakomotuna nete osombelaki yango wapi orke eya nango elamba yango moins cher mais yo moko mibongisi mitala okolia mpe na tembe olia na tembe bapesa toli te bazwi biso te ndenge ozolia na badésordre boye kobebisa santé na omitiki bopani asi nakoma monene bona kokoma so monene yango combien de fois non donc likolo yo okomitika kaka mpo okoma kaka kota sukomaka suka fo mibebisa kaka olingi mpe koconseil te olingi mpe baloba kudu te so bayebi so tika masanga amela bawhiski na tembe amela bawhiski omela whiski Jack Daniel Mobimba akoma kosilisa omitiki omilingi te obakisi na bafin omilingi te ndeko omilingi te omilingi te okoma komela bavin omela omilingi te tanenge ozomela na kati na masanga baloba te omitiki na yo okomika après lelo mele oyo esala eloko mai kuta melaka te d'accord masanga kozwa yo 5 ans aux années bien, 6e année, makambo ebandi. Pour mi boyaki, pour mi lingaki te, pour mi tikaki. Bota na ba musicien. Ba musicien mingi. Ba kufaka avant l'âge, oya ba Congo na Bangola. Ba tar na ba musicien presque. Ba musicien oya ba beta ba monde ya musique mondaine voilà. Bakufi na avant l'âge, jamais, donc, rare pour mon akufi na 70 ans, 80 ans, 90 ans. Pour l'année Bamitika, yoko beta concert, lundi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, na soir, à un concert à Zongue, à Lali, à la Tonga, Meridiamba, à Bimina Bassi, et Belébélé. Et Omitiki, Kalate, vie au Konom Kouse, à ça, jamais 20 ans. Boutara na kat na poto, ba musicien ya poto, ba beta concert na ba temps. A beta concert ne tout ça na 2022 na mars. A beta concert sur na février na 2023. Ka mo concert moko ana ba temps ya ba repos, makamane oya biso akeko beta concert a Zonga ya Sisi, akele butu mo bimba ba na concert 22h 6h, a meli a Sisi na ba 8h na Zonga na ndaka lali pongi la 14h a tchouin, a Zonga so concert beta sans repos, ya on boni ba musicien ba mo kufa et c'est ça ba zuba magie, ba kisti eta ya santé na bango. Na eta oyo ba bengi ta médical na bango na propriété na bango e ya mabe. Bamitika. Bazo soumikulu soinete. Bamitika. Donc, au mitiki na makambo belé, au bazo pekisa kat na makambo belé. Oui. Yiba na kat na santé za santé. Kende komona ba menganga saka ta bila ya santé au boyi, au mitika kakate. Bon, ndento za siko to kufa kabisa ni to kufa boniko, boni boy. Yo zo mitika liwe yango zo ya mona liwe zo ya nzamba basala biso to kima te bato kima ba bombe yango zo kweya yo bato kima yo no ngana bondela ki nzamba basala o mitiki o kufi David Bible zo lo basalo Bible zo baka bomaka Goliath David muta makasi alali na chambre na ye
papa bokila zo kanaye papa bokila nani Saul alingli yebuli ki fa bomaye moi ça y oyebisa que David so kimite papa ko bomayo na boto David a sauté na fenêtre tout la mouise akimina ye amitikite na tikina kufa pongane mutamakazi ko David a kufa yo zo komitika non nga yo nan hein na kat na Bible ndenge zaka wana na kata Bible o Jésus na kata fulu Jésus na kata akima na kata fulu parangana kama akifala na montagne akima pour nini amitika kate pour na moment wana ke bakamata bakangaya abe bende ya kimiko ba lukia a disparaître akimi amitikite donc yo siko po yo za nzambe yo nzamba makaso komitika makamneso nzamba ko sala ce problème est siko za attaque za ba combat za ba nini non omitiki na makambe bele bongesa makambe bele soigner makambe bele na kat na yo mate ya lelo te ya yo mate ya yo ela musa yo mama omitiki mama bongesa nzoto na mama zonga nengo zalaki eloko moko perde na eloko moko te o mwasi kitoko o mwasi koka munene na yo koka hein muke na yo pe koka so saba régime na yo so poko bongisa o yali na kati na yo lia o salaka lia mela komitika te komitika pona bato mosusu te hein économie jusqu'où bana no balia malamu te ndako no nzala pona nini économie mbongo na banque tango corona yake bomi bate belé batika ba mbongo pona nini économie ba mbongo lelo mosusu eyebana te po ba mususu ba yebisa basi na bango te na mbongo na compte ninga kele hôpital la kasi zonga te mbongo pe tikala bato ba yebi te parce que ezaki les kamuna ya bomba pona ne amitiki ali pe ko ba vérité te mingi to lobite ko si ça mais il faut vivre oh yo ko vivre te ndenge comme ça so moment ko vivre wana bilambo sumbo bomba na ndako bomba obombila woni siko idana ngwa bala tamu mais bato mususu ba bala tamu bato mususu ba ko dondo yango olingo data te o non pe parce que dans la fête dans la mokona ko kende sasa ki sasa o kende bandaka banda po ya poto nano kende no sasa to bomba ka bilamba o la ta na la ona OK professionnel kende na kini mitika OK kuta ba bilamba mususu yo ka so professionnel ba to kuta ngo ba petit kuna na kata fête ya kuma uta ba Turquie kuma uta Chine sakana ko yo zo obitika a okende ko kuta na o ngai moi sa poto moi so kende kuta ba film suna sasa kuna ko o kuta ba film suna ni mater yum to uti poto o mi ko kuta na ma wa tele ndeboye oui na biso pende ya ba mi bali occupé beaucoup kuta ba petit musu ba jeune musu penda donc a beta penda costume tele biloko kutu yo za na ngote yo zo ko mitika kaka ngai non moko na moko ala moka même na prière même na nini komitika te o s'abandonner mingi o se négliger mingi o négliger makamanda na yo o négliger bana na yo o négliger mobile na yo o négliger moko na moko mateya o ko la musai conseil zali nini e sengali na kat na yo ko sombara na kat na conseil oyo ko sombara biloko ya sika o somba biloko ka ya kala même na kat na ndako ba meuble ya kala même nini ka ya kala même bilamba ka ke zoka bilamba bato balata jour pena lobby pena ngana zo somba sikoyo donc ba meuble ya ndako mususu sala siko pona ko changer textile ya ndako o changer meuble na ndako bo changer ba biloko nyuso ya ndako ya kala bo kama to balo mususu ba meuble mususu ya sika e changer ka esprit e changer ka makambo ya bato ndako na bino bo mona ka bo changer couleur bo changer makambo ndako e pesa ka makambo mususu e changer ka makambo mususu na kat na bino kuzoka ka te biloko ya kala makambo nyuso ya kala makambo nyuso ya kala o kenaka ko soma biloko na brocante oyo bite bato mususu basomba biloko na brocante basomba biloko na kati na brocante biloko na basomba orge ba meuble moko ekoma antenne ndako ekomi na ba malchance orge meuble moko basombaka eyaki meuble moko moto akufaka nango ekomi meuble mbino malchance non bola muka boza nango teke nzambe na lola amona moko na moko nzambe na lola asunga moko na moko na pamboli bino pe na lobi bongo kimia pe matondo moko na moko abongisa moko na moko azonga ndenge azalaki kolo pambola bana na yo zongisa moko na moko azonga na sika bo kan se pepa yebi ezonga na moko tika te ya wona na lola amona bo partager mateya oyo na bato banitiki kabora yango komitika te omitika ni zongisa penda zonga penda ni bozalaki na kat na tori na kat na ntina na bino bo s'abonner na kat na chaîne na bino bo partager bo aimer yango to zaki bongo na kat na chaîne na bino Aziza Pembele TV
bola ki sabolingo pona ko sunga chaîne bino compte PayPal ya wana yazali wana soki possibilité ezali te benga na téléphone pona ko compte bena carte na chaîne na technique tozaki na Gabi Badwana nzambe na lola amona bino matondo ngai pe na lingi bino mingi nzambe pa lingi bino mingi tika te kulo apambola moko na moko to mona nimba na suka matondo